Ndeko ya Congo pe mokili mobimbadi Église Katevel Kintwadi Kiantima kia bavelela bazako célébrer fête ya Tata Kimbangu mokolo azongisaki molimo na ye pa ya Kolo Nzambe le 12 octobre 1951 na mboka Lubumbashi. Yango Katevel e banzeli mokolo wana ya jeudi ya le 12 octobre na ngonga 9h30 babengsi bino banso boya ko célébrer fête ya mfumu Kimbangu kozanga te respirant vidi oyo kozwa maya bangunza pe baskilo ye moko papa Nzuzi Nkoya aloba te po azwa 010 joye ya solo batata ba mama bandeko tobengsi bino banso boya na l'église Katevel partout Katevel ezali sika tokofete fête ya mfumu Kimbangu na biso toza jeudi ya le 12 octobre na ngonga 9h30 tobengsi bino banso boya na l'église na biso soki bolingi bozwa biso jeudi wana ya le 12 octobre na ngonga 9h30 bolanda biso na commune Bumbu na Avenue Mayulu numéro 84 olandi biso na Lutendele na quartier Nyombi Avenue Maseta numéro 10 olandi biso lisusu na Kanluka na quartier 1 Avenue Musamba numéro 5 bolandi biso lisusu na commune Kalam na quartier Kimbangu na Avenue Ngiringi numéro 11 bolandi biso lisusu na commune ya Njil na quartier 11 Avenue Mbuku 1 numéro 8 bolandi biso lisusu na commune Kisentu Avenue de la Paix numéro 84 bolandi biso lisusu na Limete na quartier Mombele Avenue Kimangunu numéro 53 bolandi biso lisusu na Makala na Avenue Kodia numéro 68 bolandi biso lisusu na Selembao na quartier Kitokimosi okokita na Redepot Avenue Kikimi numéro 36 olandi biso lisusu na Mitendi na Avenue Matata numéro 11 pe na Congo Central okolanda biso na Mbanzangungu na Avenue Bangala numéro 25 pe na Kisantu okolanda biso na Avenue Bambata numéro 31 maya bangunze kozanga te baskilo ekozanga te badresse autopesi te télévision ezangonga boyeba yaka ozwa maya bangunza to célébrer Tata Kimbangu jeudi oyo jeudi ya le 12 octobre na ngonga 9h30 boya biso banso to ya ko célébrer Tata Kimbangu ingeta mbote bandeko nyonso bozwi libaku malamu ya kolanda biso na Télé Mercure esengo eza ya biso koyeba bino ebele kolanda émission boyebi ya mokili lelo tozongeli papa Nzuzi na ye koluka nkoya neki ngombi représentant légal ya Katevel Kintwadi Kiantima kia bavelela tozongi koluka papa Nzuzi lelo pona émission tosalaki avant etungisi batu mingi papa ya mbona zongela montuna nanga na peso na mbote boni santé boni Katevel mbote mama Didi Bisengo to spesi ba mbote na bandeko nyonso bazwi o tango ya kolanda biso toza bangunia na bango te tozo ka koloba vérité mama na biso vérité kaka esengo mingi papa Nzuzi alobi aza monguna te ya bino kasi aende koloba vérité ya solo bobengi botungisa mingi bolobi papa Nzuzi alobaki fumu Kimbangu na Jésus Christ basala remise et reprise bato balingi bayeba papa Nzuzi yo lobaki bongo oui basala remise et reprise c'est-à-dire Kolo Yezu misala na yatika ke pa mfumu Kimbangu parce que mfumu Kimbangu na ba miracle nyonso abelelaki ka kombo ya Kolo Yezu na ba prophète obaleka kala c'est-à-dire chaque prophète sokaye abelelaka ba obaleka ki liboso na ye lokola biso période na biso tozobela ba mfumu alongo tozobela ba mfumu Kimbangu ko baleka liboso na biso batsanguza mpamba bangonde balatinzela na biso c'est-à-dire yango wana c'est-à-dire basala remise et reprise Kolo Yezu ndingi mfumu alongo alobaki ete tata na Kolo Yezu bayambani Yezu alubingana ke kamata ye tata pe alubi kasingana tikala sika ba yako funga la porte bebe sika tata simo Kimbangu na Kolo Yezu bayambani alors sika batu yoso bafukami banjero bafukami balubi même pas nous bomba bakana biso boye yomo bomonya ndenga lubi wana tata na Kolo Yezu bayambani ba angelu bafukami c'est-à-dire bangomi balende bazana dio bangomi balé ba noir compensation de pouvoir et salamaki wana passation de pouvoir pardon pour na kosala misala ya batu ya Tata Nzambe
omitungisa mate ata makambo yango eza kilo papa nzuzi akopesa biyano bozonga na mituna na bino papa nzuzi bato bamitungisa mi baza pe na bingomba na bango basambelaka siko basala boni basambela Jésus noir na kimbangu to ndenge nini mangi mingi mama Didil Bisengo eloko na koloba soki église catholique bakotsaki Bible awa na 1485 arrivé ya ba missionnaire tant baye awa bakokuta biso déjà biso toyebaki nzambe wana arrivé à Diego ko na 1482 ozomona na 1485 ba missionnaire baye ko imposer biso bonzambe na bango tant baye ba imposer biso balaxi biso Yesu ya mundele c'est l'église catholique bavanti Afrique centrale kuna na est barabe mutu bazwaki to comme na moment moko boye église catholique obité eza lisumu na miso nzambe fona lo ba vérité papa Roma a déclaré était na jeune Afrique était kolo Yesu azali moto moyindo tiko ba kolo Bible o ba na christianisme ba lobi côté kolo Yesu aza moto moyindo tiko yo bobo yango pona nini o bobo yango te parce que bango moko balakisi nzela balobi auto l'accès qui bino auparavant ezaki à lokuta mais oyo te ko l'accès bino Yesu pena sans vous mentir azarane ndeko na bino bayindo mais batu mundu bali kondimate eza sikoyo bozo kende na lifelo so bolandi Yesu mundele boke na lifelo mais so bolandi Yesu ya mutu mwindu o papa Roma lobaki o papa diangenda pa lobaki wana ngana yo to biki ezali bosolo ngana zolo babo ponga moko na kutana na ye plusieurs fois pe ayebisanga na témoigner yango naza ko témoigner kutana na ye mo oh oui mais pourquoi pas naza na misu wana mama nzamba pesanga chance wana okutani na ye bosololi na misu wana mama ezali ezate ke mutu abetelanga lisolo nga moko tala Jésus nenga Jésus aza mulai akoza ba 2 mètres 30 Jésus tala mulai Jésus dit tout pena mfumu ditu Fumuditu ingeta papa nzuzi mambo eza compliqué pe matata pamba te na ebite soki sango ango tangu papo lobi na 1989 na 1980 tango alobaka ke tos balakisi soki Yesu ya biso aza moto moindo na ebite soki message wana bato basambelaka na bamangomba na ebelebele otoyebi bayoka yango pamba te bandeko balobi basambela nani bango bayebi nzambe kaka oyo Jésus ya mondele baboyi na bango Jésus ya moto moindo mama na ngai omoni epa ya moto moindo ezali pasi papa Diangenda alobaki Jésus auti na Nord Angola yebisanga papa Diangenda akoenvier nini soki totel na matériel avant tsaki lingomba mokili mobimba ba voir azalaki nango atongi bopito ba université ozomona mutatonda abomengo te oui mutatonda abomengo te na wana te mayebisi bino ete Yesu azali mutu mwindo Pape Jean Paul II alobi Yesu azali mutu mwindo papa Nzuzi Nkoya alobi Yesu azali mutu mwindo pasteur Aliloba Konde alandi biso lisusu alobi susu Yesu azali mutu mwindo pasteur Konde we Aliloba non l'église Liloba weza voilà ozo comprendre on comprend alobi ete Yesu azali mutu mwindo ozomona c'est-à-dire batata ba maman eza ba réalité maman nanu babimité babando bima kaka pona ko confirmer ete Yesu azali mutu mwindu parce que na Yesu ngo ya mutu mwindu eza pe na baptême ya Saint-Esprit ya bangunza oyo bangu ofu mukimbango asalaki ya solo na ebite so munyo so yebi yango c'est ça le problème bandeko ya solo boyebi ya mokili ezopesama na papa Nzuzi Koyane Kingombi, représentant légal ya Katevel. Katevel qui t'a dit qui antima qui bavele la ba pesi ba adresse à Kilongo nyoso bozo ba adresse nango ba bolandi biso na katikati soki olingi adresse ko pesa malisusu oya oyo kabwebi ya mokili pambate tozokota air moko na confusion tozoyebate na kende na gauche to na kende na droite papa Nzuzi Bamangomba lokola qui armée du Sali, catholique, protestant, tout ça. Tout babango l'église a réveil. Oui. Donc babungi nzela, donc et pas nzambe bango bazana nzela te. Basa ba bloquer li felo. Maman nangai. Catholique, soji protestant, armée du Sali, ba groupe de réveil. Maison Mérezani, église catholique. Est-ce que bango ba contre église catholique? C'est-à-dire église catholique tant papa Roma lobike
le Christ est africain. Biso nde Africain, Yesu azande kona biso. Azande kona biso moyindo kobo, mutu mwindu. Omona a lobby yango bongo siko l'église wana oye uti na kati ya maison mère ogolobani. Iye moko maison mère a déclaré que Yesu azali mutu mwi. C'est-à-dire que l'église wana siko il faut échanger eloba Yesu azali mutu mwi, mutu mwindu. Nde na ebisio pasteur Konde. Vérité à moi n'attend auto côté faut mutu mwindo ayeba yende mutaza mettre mokili ye mutu a diriger ka mokili c'est-à-dire biso ba yindonde batu ya liboso pe batu ya yambo oyo nzamba salaki tous les prophètes bazana Bible bazana Coran au début que voit même Mahomet prophète Mohammed azan noir atika ko za l'arabe te voilà et bon il faut batu ba comprendre ba réalité wana Papa Nzuzi makambo ezoko mara kilomètre Ezo fungola, ezo pesa pe mituna. Oui. Quand vous yo lo baka émission, mon peut tout à l'heure aussi que le bapa. Nda lobi na ba africain ba reconnaître nzambe na bango ya moto moindo. Ti alobi boy mama. Jésus azanoa. Ouais, voilà. Hein, ba africain ba retrouver authenticité na bango. Voilà. Papa Nzuzi makambo eza kilo ekomi ko bangisa na moni na kanga wana maloba na yo. Ingeta. Yo lobi Pape alobi na ba africain Dieu aza Jésus aza noir nzambe pe moto moindo encourager ba africain ba ba authenticité na bango na ligina e ba ye pape atindi bato ba indo bazonga bongo c'est que ye pe papa ndimi ke yeso ngo aza mwindu bango moko siko ba changer position na bango to bazoko bakaka ko sambela nzambe oyo ya mondele mangi mingi mama na ngadi soko tel pape Jean-Paul II polonais soke na Pologne kuno komona ba statue vierge noire. Oso comprendre eza na kati église catholique komona biloko wana. O comprendre ba mystère ya secret ya Fatima. Ba ke lakisa okuna Marie azalaki noire, Jésus azalaki noire. Pe Jésus et Marie partout asala ba apparition abima muntu mwindu. Na nzeta ko kabuka awa et pas na biso awa abima na Lourdes na Fatima na nini na Brésil on comprend partout abima noir église catholique nous bimisa biloko wana on comprend et ça là ba secret wana soki bango moko bazwa ko yebisa balingi mokili ezongama na limiemia ya nzambe parce que soki ezongi bongo te mokili ekozala kaka na ba désordre na bitumba kokufa ba désordre ekozala. Parce que nzamba yoka biso il faut vérité bima to komi na l'air diverso vérité faut bima bango ba yebi yango kolega kutu biso ba africain siko ba bandi ko yebisa bino bango ba yebi yango mayangi mingi pona réponse no papa Nzuzi to koko banga na moninga na koluka kaka pasteur wa liloba pasteur Konde wana asa bango pe interview comme ça ba pesanga et ya no papa Nzuzi apesi papa Nzuzi kasi yebisa biso tata Kimbangu azala ka envoyer ya Jésus noir to ya tata Nzambe mangi mingi mama nanga eloko na kosenga tous les prophètes baza ba envoyer ya Nzambe ata papa Nzuzi azali envoyer ya Nzambe siko ezani mama lokola yo ye okutaki ba prophète o balekaki liboso Nzamba ko bimela yote ba prophète o balekaki liboso bango nde ba ko s'incarner pa no ba ko tala ba apparition pa ina yo ozo mona lokola nga lelo nazo sala ba fête la iso fête ba papa diangenda bazo bimela ngai ozo mona ba prophète o balekaki liboso bango batu ba bimelaki bango o pe ya liboso o balekaki liboso ba o pe ba bimelaki bango o a liboso o siko azali roi du monde entier lokola Jésus ya tikali pilier ozomona atikali pilier aza ko coacher tous les prophètes bazoya na c'est parce qu'il y a comme na niveau ya Christ lokola Kimbangu basala ki possession de pouvoir na mfumu Kimbangu asali sikoyo abandi ko konyi misala sikoyo ya kolo Yesu yango moni kombone toujours eza ko continuer c'est-à-dire tous les prophètes tant yoye il faut tant c'est-à-dire Kimbangu aye na kombo ya Nzambe mais mutindami ya kolo Yesu parce que kolo Yesu de mutabandeko ko bimela ye lokola lelo bozo ba fête ya la iswa fête ya ba papa nana tindinga batata na misa tuté ba siko ba Kimbangu te bango bazala d'accord na yo oh nga baza ba d'accord na nga baza yiti yanga ni na kati nga nazo sala ou bazo tinda ngai parce batata ngo pe origine neza bango te mais lelo papa Nzuzi soki akufi azo sala musala ya famille na eto epo na mbatu nyonso papa Nzuzi comment déjà ya batu nyonso ça pour na famille na été c'est ça le problème ozomona mama Lili yo pe lelo soko komi mama mukonzi ya mboko oyo okomi mama mukonzi ya mboka ya Congo to ya famille na ya Congo biso nito wengo mama présidente
C'est ça. Ah oui, bino kande ba journaliste minoko makasi. Papa Nzuzi koloba to komi pe ko kende mo muke na émission na biso na lingi na yeba Papa Nzuzi to lobela na film ya Yesu Moindo. Oui. Na lingi na yeba film ya Yesu Moindo wana banani basalaka yango ndenge na zone ba batu ba boyi déjà batu ba belo kwa na bozwi yango lisusu bingo pesa batu liboma ngana ko tuna Papa Nzuzi akol pese yano soki pe bilili ezali to koyiba ngo kaka na émission oyo mais Papa Nzuzi sango ya film à Jésus noir. Oui. Et banda wapi salama wapi banani basala yango eza ya solo. Mais maman bamindele bango moko ba tourna film à Jésus noir. Na nini? Bon, wana tokokoye bate photo kota na bani na bango. Ko kala ane bimakate pourquoi? Mais maman makamwa basala ki yango kala. Mais si quand comme na l'air diverso ba pape ba komolo ba yezo za mutu mwindu ba viva film à Jésus mutu mwindu ba komocha ba bani ko la tsabino ke oh what il pardon. Oh wana azalaki ne Yezu ya lokuta église catholique de salaki yango pona ko dominer monde. Mais ce que to komi na tango en réalité faut ko bimisa vérité. Yango église catholique yeka ka mutu a buba ki batu yepa ka mutu nzamba apesi punition afungola batu. Yako bandi ko fungola. Donc yemo akangaki batu. Voilà. Yemo pa fungoli batu. Yemo fungoli po azala susu na mabe na miso nzambe te. Papa Nzuzi télévision na lobara na eza radio te. Ingeta maman. Tant tozolo babo soki le réalisateur Mampuya la main d'or soit Zad de Mesh Nabiso ati la biso image totala film wana po batu pe ba mona po balobi yo ba ebite soki mambongo zo zwango wapi. Mampuya réalisation. Chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna aucune réponse, sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, «
je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements. « Descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Hé, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, et plusieurs corps des saints qui étaient morts. Tozongi na plateau, toti kolanda film, oyo muto bomoni wana ya suki lo crépi lo ka biso, mandefu pembe kite bela yende ditu. Jésus noir. Po papa nzuzi asali biso ba révélation lelo. Papa nzuzi na zongi epa na yo. Siko ba pasteur, ba kosa biso tango bazolo ba Jésus noir et bazolo ba Yesu aza mondele to eza nini bango balobi Yesu mondele yo ena film soki ozwi wapi Yesu noir ngape na monyo kaka lelo papa nzuzi. Mangi mingi mama didi film ana ba mindele mutu basali yango. Ya mibale église catholique elobi boy. Elobaki Yesu aza mondele. Mais église catholique et lobi nango bosolo na miso nzambe bo masumu et lobi vérité Yesu azali mutu mwi ba pasteur bazaba na nzambe ya solo même solo ba kota eza masolo ya lokuta eza makambo ya lokuta ba fenta batu siko po bandima ke bazaba na nzambe balanda papa a Roma yende mukonzi na bango aloba po bible batu bakangisi yango euti na ba papyrus ba yebi ete Yesu azane mutu mwi tango zo sambela Yesu aza mundele ozo sambela satana nzamba yoka kote ozo mona yoka mona na kate yoka na kate mais yango wana siko film ngati mna sali yango mama na tolo bapeka kabongo te papa nzuzi tolingi na makomi ovandise la biso moboko nde na français babi piédestal oui place nini makomi etalisi ete Yesu azalaki mutu mwindu pona boyi nanga na nzela babatu nanga yo mambu nini okota yango koma na science occulte yango koma mutu nini apesa biso la bible
Bible ya mukanda esantu yango. Apesa biso so makomi eza. Mama Bible eza mukanda ya kitoko ya nzambe ya mapamboli, eza Bible na biso si to botola yango to ibisa bato utana ba papyrus. Ozomona soko tena acte 13:1, premier verset mama. Tangela bango oye banana na acte 13:1 wana premier verset. Balobi nini? Tozui mokanda esantu totanga na acte 13:1. Oui. Balobi dans l'église d'Antioche. Oui. Il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir. Voilà. Lucius de Cyrène, Manaïen, compagnon d'enfance d'Hérode. C'est-à-dire, les premiers chrétiens, Barnabas, Siméon, tous, bazalaki ba noir. Na Bible mususu batie Niger. Niger ngo ozwango na double R. Po ba longo la R moko. Nègre en anglais. Te papa nzuzi pardon bandela na. Hein? Balongola nini? Balongola R moko. Na Niger. Niger. Ozomona soko tcheni e bachango siko nègre. Et il a dit nègre. Ozo comprendre? Il a dit nègre, c'est-à-dire ba premier chrétien ba onyo bazaki na Jésus, bazalaki ba noir, Barnabas, ba Siméon, ba nani tout bango nyonso bazalaki ba noir. C'est-à-dire Jésus atika lo tambola na mundele te odu de mundele moko métis azalate nyonso bazalaki ba kobo noir lokola ngana yo ba kobo. C'est-à-dire bisonde bandeko ya Jésus, ba frère ya Jésus, yango Jésus azepa ina biso atika kozani. C'est-à-dire ba pasteur banani tout ezaki masolo église catholique pour na ko dominer mukili basali masolo na bango ba dominer mukili ba vi masolo ba vandisi siko e komi tango fimbu nzambe siko fwa beta mukili ba monikete descendance na biso ko tika na masolo ya konyoko ma nzambe alopinir bango balingaki bakanga masolo ya basi na basi babala mibali babala na bapanjong na mukili mesimbite nzamba boyi kaka yango babite photo ba vérité bandiko ba kolo yezo za mutu mwindu balobi na bango vérité ba bona ba problème na tata nzambe siko yo mo église ya mwa mukie siko loba ni église catholique ya solo bandeko papa nzuzi apesi biano soki omoni oza convaincu te kobanga te benga ba numéro ezazongisa mituna to kopesa ye omoni avandisi yango na acte 13:1 place makomi lobi papa nzuzi tokomi na suka ya émission na biso mwa liloba ya suka na bandeko nyonso bazolanda yo ya mboto silisa mpona ya lelo liloba ya suka boyeba te armée céleste ezala nzambe atikala kozala mundele te ezala kolo yesu atikala kozala mundele te bazala ba noir mfumu kimbango c'est-à-dire makambo yo papa nzuzi te mutabandiango ba grand prophète ba prophète ndenge na ndenge ba bandiango mais na génération na biso te kokuta makomi ya pape Jean-Paul II a déclaré que yesu za mutu mwini papa diangenda mfumu alongo a déclaré ikolo yesu auta na nord Angola na RDC esika paradis ezali c'est-à-dire lokola siko ezali bongo boye bangunza nyonso basaleleka kombo kolo yesu azaki moyindo yesu atika kozala mundele te ngai papa nzuzi na yesa bino nga na mona ye yango nazopesa témoin toza na fête ya mfumu kimbangu ya le 12 octobre na ngonga 9h30 na bakilongo na biso na 2017 yo boya boleka na ba baskilo boya kozwa maya bangunza miracle toujours na kombo ya Kristu oaza mutu mwindo mayangi mingi tokomi na suka ya émission boyebi ya mokili ya lelo toyambaki papa nzuzi koya Nekingombi représentant légal ya Katevel Kintwadi kiantima kia bavelela topesi mbote pe merci na mbuta mampuya la main d'or oya simbi réalisation na biso ya émission oyo topesi susu mbote na mbuta ekofo topesi mbote na mbuta Luindula oaza assistant ya réal na biso mbuta mampuya mbote mingi na mbuta Kalonji mbote na mbuta Munyanga pe ba mama basi na bango baza awa mbote na bandeko nyonso bazomi na Kazangulu na Mbanza Ngungu na Kisontu maman Carmel mbote na yo Makumba papa Nekina maman Brigitte bino so benga kinga na pesi bino mbote tukutani na numero mususu ya boyebi ya mokili kimia boboto o mabota mabino Tuyangala la watapa bado twisi babulusi
Tuyangala lan gazambe watu fisi va vuluzi. La 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 vuluzi. La 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 vuluzi. La 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 vuluzi. La 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 vuluzi.